Bureau ya Conseil national de suivi accord Sensa na mokuse na bokambemi ya yemoko président nango Joseph Olengakoy se retrouva qui mardi eleki autour d'une même table pour na kolobela évolution ya structure na bango chargé ya kolandela bonne applicabilité ya accord ya le 31 décembre boye. Au cours de la rencontre, Oyo ba membre ya Sensa ba betaki sete na likambo etali évaluation ya musala Oyo ba réalisé jusque là mingi décrispation politique wa pepai 3 commissions mobimba Oyo bazwaki charge ya kolandela situation yango ba rassuraki que suivi eza ko salema kitoko pe kalate décrispation yango moko ekokoma effectif awa na RD Congo bosimba peke ba membre ya Conseil national ya suivi accord balobi ke baza satisfait pour na ba travaux ya tripartite Oyo esalema ki mikolo uti koleka pamba te ba retenir ba leçons importantes Oyo justement et pour permettre bango ba améliorer boulot kutu ba rassurer peke gouvernement congolais baza na volonté politique ya ko évoluer par rapport ya ba mesure oyo ezwamaki na accord ya Saint-Sylvestre bosimba peke ba membre ya Sensa balobelaki pe ba travaux oyo basalaki na mission ya Union africaine.